Voilà. Losako katina mabota na bino na kombo ya tata Nzambi. Yasolo ete bankoko na biso babelela ki nzapa. Nzakomba. Akongo mongali. Mvidi mukulu. Mungu baba. Mungu wa milele. Nzambi gaumu. Kalunga. Tika azam lokumu. Lokumu na nkombo na ye asolo keta ko belele butu na moi. Azali tata. Tuza ko belele butu na moi ya solo te tata atindaki ba oya ye. O bayaki na kati na Kongo ko lakisa biso bonene ya tata Nzambi. Tomona ki mama ki pamvita ndona. Oya yaki abeta ki tola lobi te Nzambe alingi boye. Te Nzambe alingi boye. Me ba frère jésuite balobi te yo boni olongo lakisa bato na Nzambe te. Botika makolo bino kala ba bomaki ba tumbaki. Voilà mama ki pamvita akenda. Esuka ki wana te Nzambe atindaki otobelelaka mvulusi kimbangu jantungunwa. Alors kimbangu jantungunwa ayaki kati na mabele Kongo, ayaki kaka pona biso ba Kongo te, ba bena Kongo te, ayaki pona Afrika mobimba, ba yindo nyonso. E ba yindo nyonso oyo tata yelaki tata kimbangu jantungunwa. E mingi na kati na bamboke bele o na kati na kachopa Afrika bobengaka bayebi ya soloke te tata wana abimaki na mboka Kongo Kongo dantotila. Alors na kati na Kongo dantotila o tata abimaki Kongo dantotila lelo o esika ke sengelaki ke toyokaki banwari te banani tokaki batebele ya Nzambe wana na kati na Kongo. Mais lelo tokoti na kati na mpitakani. Na kati na Kongo dantotila tokoti na kati na mpitakani. Tokomi na ba église. Tokoti da religion lokola ba fu bata maboma. E biso toko betuna religion o toko luka Nzambe, toko luka Nzambe na modèle tuba misusu il faut alia ba pelouse pa luka Nzambe. Misusu sengé na ye amiba azwa machete baniko kata Satan. Misusu ba bite biso ba ba kiti tozo ba mbeli tozo ba nyoso to na kati na église et tikal mokeba zwa ba fusil baya na kati na église ba beta na masasi bango na bango ke na moni jabuli ya wana tato beche masasi. Mais toko mona bandeko na ngai kokamwa toko mona ki ya solo tozo sambela mingi tozo belela Nzambe mingi tozo belela Nzambe nini o tozo ko belela Nzambe nini toko belela oyo mabe ekoti na kati na Kongo jantotila. Mabe koti na kati na Kongo dan totila et pas bas bata ba ressemble à peu près. Et donc comme on a bilili bato bazo trahir plus eza bato bazali ko sambela makase na ba mvuela. Bevek ba prêtre ya boindo ba pasteur ba frère jésuite oyo bakimaki bakenda me bazongi na sima ya bandeko ya biso toko belela bayindo bango babomba mi na sima. Bondo baki kitobengana kibango babimi bakei mais basali nini batindeli bino kaka ba oya bino o bazo nyokola biso na lelo bana Nzambe bazo nyokola bandeko. Alors yango to komituna banzambo penza biso babe na Kongo to belelaka banzambe dans Bible Nzambe te mais na bi banzambe o biso to belelaka les dieux au pluriel o to belelaka na Kongo parce que l'église na Nzambe nango. N'est-ce pas? So que na venu moko okuta 20 églises
Donc, l'église dans la Nzambe naïe, n'est-ce pas? C'est bien bon. Alors, dit au Tobel la Kawana, ce que vraiment Yoka Kabiso Penda à solo. Est-ce que comme là où nous sommes arrivés aujourd'hui? Je ne pense pas. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui dans le Congo, dans le Totila, Mboka ou Tondan Kita. Aujourd'hui, ça Mobimba. Mais nous fascistes, là où nous sommes arrivés, tous vraiment examen de conscience, chacun de nous, mais comment? On prie beaucoup. Oui, on demande à qui? Tobel la Kanzambe. Oui, Banzambe, Banzambe, Tugu Nzambe, Mususu Walide, Azali Awa, Mususu Azakoya, Makoleza Nanzela, Mususu Azala Biso, Mususu Basi Babalaye, Nibali Babalaye. Tout ça qu'on y a confusion totale. Mandeko, tout ça qu'on y a de Toluka, Toyebaka, tout tant que Zongé les Binoboé. Tout ça qu'on peut tout ça banalise. Yakoyeba. Est-ce que tu peux la Nzambe à solo, tu peux Nzambe à l'Okuta? Et alors, mes chers amis, ce que tu peux la Nzambe à solo, tous ces criminels, traîtres criminels, au bazar, na Katineko, le Congo n'allait pas exister. Ouais. Tous ces kuluna, tantôt mon abangote, bakuluna batondi, bakuluna o bana avec les armes blanches, batondi na kati na Congo, bazako pete na kia, allez ma banga kuna wana kia, allez kati, miso to gagné, to bomiye, bazuye ko, bakati miso, bakati mutu, bakati makolo, bakenaye, o bana ajiro, tango biso to kolaki. L'église est à la Kiboïté. Tant que biso to kola ki na kati na Kinshasa, to botama to kola, to mona ki l'église boïté. Mais to wana ko banga ko mona makila. To solo bien. Po mona makila ya ndeko, o zata fini ta pambo to bola muninga. Makila muto ko mona te, même lelo il y a des fois, to banga ka makila ngai na banga ka makila nga makila te. To kola mingi ndenge wana. Mais bana lelo azobanga teke o azokokata mutu ezobima makila abangite le kuluna sola. Alors chez ba kuluna totale babima na kati na église. Po to ba pasteur ba bengana ki ba bisaki ba o mona no wana zandoki bengana ye. Mo sur wana zandoki mo bella wana zandoki bandoki na bandoki ale koti mo bula kati na famille ba bengani. Ba kuluna bazali. Et pas mususu bande ko bolando. Le kuluna en cravate. En costume, belé ya ba kuluna, ba lati ba costume, ba zana kati na ba bureau. Ba kuluna, ba zo sasa mboka. Sans pitié. Machette penza ya quoi? Kuna bobole na bino nini? Biso ba maye satale pa okati, bakati. On s'en fout des autres. Tout pour et rien pour les autres. Le kuluna. Ils sont là, bazaba kansake, bazaba kuluna teleba kerenzela, bazaba kuluna bazala mobulu, bakandebe baibite bazaba mobulu kolekana bakuluna wana. Bakuluna cravate, bazé bele, bozo komona bango. Oui, tout le monde bango. Des criminels trafic ou trafiquants des organes. Na mboka ya Nzambe. Alors, mutraba ale nga criminel, ale nga na zo misopona ye, nazo motema na ye, nazo borgan na ye na kede koteka. Mboka ya Nzambe, mboka ya bana Nzambe. Et pas une chose organisée. Non, to sala ni babenga ngini soki passe pas soki nini. Oyo batu basi ba komba lesbienne, e bali ba komba PD, il faut to zo bana to ke na bango, to comme so ba PD. Ba so 5. Na ko même boni, faut même 200, faut même 500 en France. Faut comme ba PD. Mboka ya Nzambe. Mboka bato bazo sambela. Mais bande comme ça sanga non to zo apeti wana to ko initier bango pour to comme ça bango ba lesbienne. OK, oui allez to salango. Allez to zo apeti to comme ça ba PD. To salango na 4 écoles primaires ba bani ko initier bana. Na 4 écoles secondaires ba bani ko initier bana. Non, soko yepa na biso monele aussi sa classe aussi ça même humanitaire to ko encadrer yo tout ça. Mboka ya Nzambe. Mboka tondi l'église. Les criminels vont circuler dans le modèle tout. Alors, tous ces criminels là, et ceux qui ont la tête, ceux qui doivent criminels à trafic des organes, des criminels pasteurs, des criminels évêques, des criminels ngunza, des criminels messagers, des criminels imams. Bandeko bazawana.
baza wana kati na église wana pasteur la criminel la butu pasteur a yona zo samba azo poeta bi fona sala muto mabe fona zo lar na ye mundimi wana lar azana ngofo ebime koma yanga mwasi wana ya mundimi wana il faut mwasi nanga ce sont des criminels n'est-ce pas boronga nango ce sont des criminels les ngouza sont des criminels les messagers sont des criminels la plupart babandaki feman bafeman balongo bakomi pasteur balongo lelo bakomi bangunza miso bakomi bamessager mpo bayeke no kuna batakoma kodimela kimbangu bamibwaki na kati na kimbangu biso baye bato ya kimbangu baeskroke bato boni na komba kimbangu bangunza baeskroke bato boni bamessager na komba kimbangu bamessager manani wana bacriminel. Alors, ceux qui ont été criminels, vec, banani, tout ça, batona, nyonso, iman, bango, tout, criminels. Alors, il y a aussi des criminels, la Katina Congo, des chefs coutumiers, des chefs de terre. Oyo, pona bango, nyonso, pona bango, rien pour les autres. Bayebi ke mabele wana, oyo zelika sa teka, ma ya teka ngol sumo, ba bunda, ba katana bambeli. Ya zanani, abiminani, criminalité. Il est chef de terre. Ayebi ke loko zo sala wana bankoko balingi yango te. Nzamba lingi yango te masali. Azana ni criminalité. Azi ki bo konzina ye ata opesa bapaya. Apesi mo paya pote apesa imbongo. Azana ni a détruire ba oya ya azana conscience ta moko ta kominani. Aza criminel. Donc ça veut dire que bo kondana ba kubana wana ba kuluna te. Bino nyonso za ba kuluna. Bino nyonso boza ba kuluna. Naba sango alaki mvuela yewana ke na Rwanda. Non, on va essayer de leur parler de dialogue. À quelle France le bélier. Bon, allez-y tout doucement comme ça. S'ils refusent, il faut dire, si on va le dialogue, attendez, kulunate. Non, mvuela kulunate. Et ils ont attaqué non, banana Zambé, les noms coloranini, alléluia, amen. Allez, bon, ça, notre pays qui est aussi. On va s'appeler la bino, et ça, wapi banana Zambé. Mais, na kati na mote banaye, ayebi kazo ko sabande. Ba msu ba kako ba domination na Inde, na Benin, na Nigeria, abani ko salama be na Congo. Ba neki même ba kuluna, pour bango baza ben invisible. Ozomona lati elongi ya mouton, nsoka te aza loup. Donc aza plus grave que kuluna. La kalbo comprendre nga très bien. Et ba nani bazo nourrir bango kakabino. Kakabino ba be na Congo boza na sima na bango, obozo pesa bango encore plus fort. Obozo kumisa bango musopsa ete na passer na bisote. E ko sima na passer na bisote ba l'actif na image te oza montage. Image oza montage au passer na bisote. Te ba ko c'est ça na yete. Oui, le doute prophète la kizé. Ye ba le te ba za yuma c'est ça pour ba joie déjà ba âme na bango. Milimo na bango ba joie. Oluki okopio le tete ngal ninka na koma na kola mondele. Mundele aza reptilien, mundele aliaka bato, mundele asalaka mabe, mundele azana kati na baloge, yo kote na baloge, loge wana esenga ba sacrifice ozanani. Na mabana mboka ya Congo, mboka tata kimbangu da ntungunwa, mboka mama kipa mvita ndona, mboka bankoko na biso, o bamone la kipasi, mboka ya nkoko nkugu mpemba. Lelo bino boto sakana na mboka wana. Boto sakana na mboka nazo la kabino. Karma ya Nzambe liye. Karma ya Nzambe zako ya. Karma ya Nzambe niko frappé. Nebito se boko se chaper na ngondenge nini na yebite. Na ndimite. Boko nje ko sala mabe. Bala makufa na bopito. Kozanga kolia. Maya komelezate. Bopito ezate. Banzele ezate. Mboke sa tonda bomengo. Bino bozoko no mataka na bavyo kendaka gauche à droite. Pona nini? Pona bente na bino moko. Kura na mboke ezalaka te. Mai bazo souffrir na mboka. Pour ma commune musomo na mai, il faut ça 1 mois 2 mois et yeka twa na pompe mai na mai bimakola masuba. Musana yoni. Si on fout comme bon pour bateau dans la servi. Et pas na poko na fin du mois facture yé. Banda ke bel ba sema ventilateur mulunge moi été ba tourner on nini. Bazo nyokoma. Ba nyoko nyokoma pour na yo tata. Pour la yo maman, aux responsabilités à Mboka.
et ozwi yango me baninga bazonyoka moza kuluna te oza kuluna oza mobomi oza sorcier. Voilà bandeko na ngai bana somi kolo Congo nayaki nango lelo mpena mpona benda bino matoi nebisa bino ke tata alobi benda bango matoi baoyo baza reprise boyo bino bato boza koakompagne bango boyo bazokende na zamba bino bozolanda bango na nsima obi te biso toakompagne bango bakende na zamba okota na zamba. Alors bandeko na ngai bana somi kolo Congo tous ces traîtres collabo oyo batrahir Congo tomba na bango il faut bafuta yango. Tango ya tata ekoki tango ya tata kimbangu na ntungunu ekoki atelemi alobi azokopinir oyo bana ondima te bokoyeba bango tolanda nano balayakela bino bakere na bino toza kokoma mpo ete tobisa bino makambo nyonso akoleka na kati ya ekolo Congo mpo ete akomona soki okei na kati na Kinshasa dimanche me otala te non mboka eza mboka basantu kende na Congo na Kinshasa dimanche tamona na Kinshasa na Congo mobimba dimanche omona bato na baveni na balati bacostume balati malamu na babible na sama peka baza kokende eglize en tout cas mboka basantu tala ye mutu alati costume tala ye mutu ale pasteur zonga lundi na bureau ok na bureau na yalu non si tu me dois pas ça je fais rien du tout pour toi non ye wana moto aza kofuta bato bafacture ya lokuta ye mutu na nzambe ye mutu aza koteya ye pasteur directeur quelque part mazoni nyoko ba travailleur alingi bafuta bango salaire te batravailleur wana baza na bana na basi na bandako na bana bazokende baklasse ye alingi bana ne batanga batravailleur batanga te. Dimanche plein na baeglise église catholique pena bamosquée na banini plein ya kosangana te mais olandi bango bisika baza kosala bazoprêche un exemple te. Oh, nous sommes sala eza mabe na miso na nzambe mais réalité pasteur na biso azabe kuna mokonzi te mokonzi nini kuna na régime de Jésus la kayete na esina les la kayete na azaka pene pour kuna mais wana mususu aza général te ye wana au service des étrangers Indien ozofuta bato te batravers barevendiquer badroit na bango auprès ya libanais auprès indien ale indien abengi ye général mosaleli ya nzambe mosala na ye mais mosaleli ya nzambe en plus ye atindi basoda bakende kobeta bongo bazorevendike badroit na bango boza komona eloko eza kosalama oyo kanda na tata eza kopinir bato na kati na Congo karma ya nzambe eza koyela bino mpo ete boza koyeba te oyo ezali koya bandeko na ngai en tout cas mingi bakolela na yango mpo ete bazomona ondire maseki nga mpe na zonenge baémission mpo ete tata alobi nabenda bino matoi toyeba bonene ya nzambe totosa ye totosa nanu nzambe totosa tata totosa mibeko na ye bolingo mibeko mpe misala na kati nango misato yo lobaka yo pasteur yo lobaka yo évêque yo lobaka yo imam yo lobaka yo ngunza eske ozala bolingo baninga tolingana nanu soki tolingani mabe eza leka na kati na ekolo Congo to mingi surtout bo baza na responsabilité na baposte clé ebele bakosala mabe te okomona Congo ekotambola malamu mais banguna bazoseka biso po ete tozotambusa mabe oyo tozotambusa mabe tozomiboma na biso bato bandeko baza konyokoma po ete bandeko mosusu bazoprefere kosala baninga mabe bandeko yango mpe mosusu oyo wana baza koakompagne mabe balingi kaka mabe ekoakompagne. Même une goutte peut sauver la vie. On n'a pas d'autre pays, mais on laisse les voleurs décider. La corruption devient normale, le détournement devient normal, l'insécurité, les voleurs main armée devient normal. Les routes sont cassées, personne ne parle. Les hôpitaux tombent, personne ne parle. Ceux qui nous affament deviennent nos héros. On applaudit ceux qui détruisent notre avenir. Ah ouais. On subit, on dit c'est comme ça. Voilà. Et chaque jour, le pays tombe un peu plus. On ne peut pas vouloir un pays fort si on accepte d'être faible. On ne peut pas vouloir la vérité si on protège les menteurs.
endorment tout le monde. Ah ouais. Les promesses deviennent des somnifères. Ah ouais. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Et le silence tue le pays. Le pays crie nos noms, il demande qu'on se lève. Parce qu'à force d'attendre, c'est l'espoir qui s'achève. Si on baisse les bras, c'est nos enfants qu'on trahit. Ah ouais. Ils ont des chaînes qu'on n'aura pas brisées ici. Un peuple qui a peur reste enchaîné. Un peuple qui se lève devient libéré. Si on veut un pays debout, c'est nous qui devons nous lever. Si on veut un pays debout, c'est nous qui devons nous lever. Voilà mes chers amis. Alors on est comme ça notre canal to bombe la binoté to ya kawana poete to so na bino to kawana bino na balo yembo boko so mayele to bite no on nze to ko keneza yango te nze to kenango te bana na biso lobi bana oyo toza ko bota lobi na bango eza nini bana oyo to ko bota lobi na bango eza nini Bankoko bana na biso baza ko bota lobi na bango eza pour biso. Nous sommes dans les affaires aujourd'hui. Toujours travailler, toujours makasi ya koloba ya ko sosola ya ko sana nyoso, mais demain bana biso baza na place wana te baza na mal placé pour te baloba pour te bato ba créer système au biso toza nango bato baza ko serwa lui que non ba yaya oyo ba tata oyo ba mibali oyo anani baza ko lemba. Ache bango za ko pusana et oyo baza ko remplacer bango lobi to comme ça bango ba kuluna ba jeune oyo sengela na bango zo relève basi ba baby kende na Kinshasa kino ko tala na balabala ndenge bana baza ko sebi sabage machette quoi alingo kata ni te alingo kata moninga ne wana alingo kata jbi te mutu ndeko na ye. Est-ce que vous comprenez ngo banane baza à l'origine ya mabe wana biso ba parents biso ba pasteur biso ba évêque et mabe za koya kaka na kati na Congo ya kotala ke mabe za koya mingi mi kotala bato mosala bi te biso te bi wana te tali biso te. Alors ils ko continuer voilà bandeko surtout tali bien na la sabine image moko oya somo qui s'est passé au Congo oyo ke mwana azui mama na ye abomi ye atumbi ye e azolia ye male mama na ye oyo abota ye. Alors bandeko eza ya pasi na mawa voilà mwana les gars en question bato bazali très sensible na ba image mususu na kanisi. Je m'excuse, bon, mais quand on talango, to me kana kotan to la sabino image oyo, voilà. Donc, on vous a comment la wana les ngombe te, là le comment le kola moto, et le ki wana, na kati na ndako. Wana le kola moto ba policier ba koti, na sima na bango wana ba pesi mu Congo, le kola moto, oyo ba tumba mama ya mobali oyo, ya ona vous a comment la wana. Mama na ye wana atumba ye alia kaye malembe voilà l'homme. Eleki na matete na komi na matete bomona ni bonini oyo Lucifer akotele biso na Congo. Omwe makali batie ba masque na zolo po te solo eleki makasi na ndako wana. Kola mama na ye yango wana lokola mama na ye yango wana oyo banzinzi baza kolanda
Momolo mama, voilà bandeko mwato na kisabina nyonso bimba ezateza pasi nzoto ya mama ya botaye. Comment sommes-nous arrivés là? Lelo na kanti ba mindele pa na bango za lango normal. Pour bango baliaka déjà bana baliaka bato tout ça. Les gars en question, il peut toujours qu'il a bilan audio oyo batinde de biso na image. Voilà. Jeune yona auti mikili. Boyoka. Auti mikili ba beta etonga. Soki tonga yango ba refula ki c'est tanga ekisasa bande ko batika na mikili ona kana mama na bango. Le yasi mama na bango bomi akati asombaka kwanga. Ba jeune bamona na kate jo asombaka kwanga akotaka lia ngona nini. Basa bamona asomena na bango taka istonga appartement et puis solo et ça le matete et puis solo ne va pas que la police tout le monde sur le monde ah mais j'ai tout le monde qui plaît tu vas là ta photo aí mambelengi tu ça mara kwanga des police et kangi va kuta keza alia mama nzoto mbeteli kama makolo et ça le troisième jour voilà boyoki j'ai na poto na kanisi ya kote kina bandako ya molili oyo sota ba longe na bango ba nini alors ekoko sala ke batinde ke kita kaka na mboka kende ko lia mama na yo soit kende ko violer mama na yo mam su tout très mal na mama na ye et pour ça ke aboma ye ko boma ya ko tie wapi et pas été allez milimo wana kotike lia yi sili sai etumbu ezako pola mazako lia kaka azo côté ko lia kanti bomoni elongi ya jeune wana très bien oyo abomi ya sasi mama na ye azoko liaye donc ezate que non science fiction ni te ezali kambo esalami na kati na commune ya Matete na kati na Kinshasa. Alors ezali eloko kokamwa te ezali likambo to komona ezali faire partir ya fait du jour na kati na Kinshasa na 4 coins ya Congo ya ke de crime ba crime ba voler ba criminel butu na moy crime na crime oyo toza koyeba te toko kele wapi na makambo oyo ba crime esilite uwaka mususu kaka na kati na Kinshasa kuna balobi toka na audio ko sobo tala pe elongi ya jeune homme. Bonsoir tout le monde, bonsoir Botagnos. Merci la sécurité dans le Mboka. Merci beaucoup. C'est Major Chums, service de renseignement militaire TD. Nazo lancé message pour yo na bandeko nyonso baza na kati ya groupe sécurité nyonso bakonzi nyonso bakola na peka bilamba makasi na bilamba mabe information eza ete ndeko mobali oyo naozo kamuta ye lelo nazwi ye lelo kangi ye na niveau ya po Matete toujours alors azali mwana ya moto aza mwana ya moto batretaka na bacriminel et puis afongoli dossier ya ke bana mingi ya moto ya entre Petro Congo entre ya Kimbuta Kingasalu bana mingi ya moto bazali bacriminel batretaka na batu ya mabe et puis ndenge moni wana aza na unduki wana ye moko afunde mpe asali na maboko na ye aza na parfum moko na maboko na ye wana cela veut dire akozala na ore de vis azonuma kilia mais azali koidentifie bakilia azotala kilia nini oyo aza na position ya malamu ntango akotala kilia wana azali na domination ya koenvoûte moto indirectement me mosika atolinga komata moto na ye te il faut mata yango alors soki amemi na moto akokoma no quelque part akati moto on dirait que essence esili mais or
place azokata wana nde place baélément na ye mosusu bazali akokita afa lokola motu ayebisi ndeko azali kitala ndenge otala essence ntango otala essence distraction ke ye azofula azobinokola afula lokola afula essence na kati lokola ayebi te directement bandeko na ye baninga na ye mabe bakobima wana bakangi motu wana ntango bakangi motu wana bayebi déjà ke place nini oyo bakokutana na etu wana ya moto etu wana moto ntango amona ndenge wana akosala lokola ke bayebi ye te mbala mpe bafofila zwi moto ademare mbango akimi na ye alors nde tozosenga na message oyo epanza na bandeko nyonso ya basi balobi lisusu keno okomona na minute quelques mille jours après ici bana moto meme ya bana basi bakokoma kofanda na re soki moto amoni mwana mwasi akokumba moto aosala nango transport akeba amata te na moto wana alors eza bandeko na biso nyonso kopartage message na bagroupe tosunga bandeko na biso esunga bafamille mpe bayike nyonso yango wana tozala misu likolo ya misu mpona bana ya moto misu likolo ya misu mpona bana ya moto. Voilà. Alors, mes chers amis, ce n'est pas seulement Bana Moto, mais tu y a vu que la quête de Kinshasa, les jeunes, on va faire la quête, on va faire la taxi, les gens de Moko, les gens de Kassi, banditisme, les criminels, les commis, accéléré, même les transport d'organes, et les gens de sous-sous. Enlèvement et zone du sous. Donc, mes chers amis, nous avons la prudence, vigilance na kati na mboka Congo. C'est-à-dire que pour nanini et encore makasi pour être ya solo boyebike batwana balinga kabiso ba indote batel sous fulu su moto na bango oyo ya koluka ka ba organe babimisi mbongo susu e uti na ba meki ya poto e kote na kati na Congo pour te ba pousser ba jeune ba comme criminel ba ke na repesa ba organe na bopito pour te ba konzi na bango ba obazana ba kati na mboka poto ba na posa ba organe wana ba na posa makila wana et voilà c'est ça. Donc l'air ba sala opération wana la première chose ba sala kanini ce ba liquider yo ba ko vidéo na makila nyonso ba vidéo makila nyonso ce qui peut monter na kati nzoto il paraît ezalaka 5 litres 3 litres ya makila. Donc l'air va récupérer yango et que directement organe donc makile ki organe pe landi pour être bango oya bango boyebi makozo le karapoto batona ba vivaka na makila ba reptilien ba konzi wana ba vivaka na makila wana ba vrai makila oyo zo pesa ba encore que baza ko vivre encore même ba koba mikolo eza makila ya biso ba be na Congo. Oh bah yeba que information je vous informe. Donc makila ba be na Congo yango no teza ya sukali yango la puissance oyo zo pesa bango zo ko kopesa bango konguya ke ba continuer ba connaître toujours ko dominer la carte na mokili pona makila oya biso obino momonaka makila pa manzoka te makila wana nde mutizo sala ba effet na carte na mokili nyonso. Voilà bande ko na biso eloko nini oyo ezako yela biso liboso na carte na kolo Congo ezo senga biso moko ba be na Congo message circuler entre biso bomoni image wana oya mwana jeune type wana ale mama na ye bomoni oyo ba nyonso oyo le o bomoni za muke o la tibino mi bale muke mais chaque jour bazo kata mitu chaque jour bazo kata bazolo bazo donc comme na niveau nyonso na 24 communes ya Kinshasa et commune Makasi sur l'année ba province na kutu ba bete ba moi Karol ba grande ville quoi le Lubumbashi na Kunande ezako ya encore mais na kata Kinshasa penza ne sika siège makamuto salami ezako ya mabe. Alors matondo ba kene bino matondo ba like na bino ya kotala o nyonso ezali ko ya liboso na biso. Alors bandeko bana somi kolo Congo yango ke tuzako bela bandeko toye wana toye pote to laksa bino bilongi meto ye pote to informer bino pe informer batemi susu o bazano na kata na kidiba bazako yeba te information au pesa bango au transmettre bango yango esalake et aider bango. Alors voilà bena Congo bana Congo ya solo que le monde bouge ne te sabino que karma ya nzambe e bandi ko frapper karma ya nzambe e bandi ko frapper banani ba très collabo oyo nyonso oyo basalaki mabe na kati na mokili.
bande ko to kotina katina sujet mususu oyo pe ezali ya koyinda sujet to kotina ngo oyo eza dossier ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila soki Kabila ya solo lelo takoloba ki aza mowe soki lelo Kabila botelimisi ye una Willy Ngoma botelimisi ye bolobi ke non est-ce que olandaki émission ya papa ya bana kolobela bino ke boke bakongo mboka wana basakanaka nango te akoloba nini soki Kabila lelo ne toza koloba mpo batini baimage bokomona boza après bobisaba ndeko mosusu balobeli ke non est-ce que Kabila depuis 2014 15 16 oyo na ngai na bandi kobenda Kabila matoi oyo tobandi kobenda Kabila matoi biso na papa Mafolo ke Kabila oza jeune oyaki na Kinshasa avec des bottes, des bottines, sans même $5 dans la poche. On commis milliardaire na mbonga Congo. Congo est sokole commission. Congo est pensionnaire comme milliardaire. Ba Congolais bango ba kolo ba minéré, ba za milliardaire te. Yo comme top numéro 1. Ya Afrique. Nani Joseph Kabila, le grand milliardaire. Oya yaki obone longue bubuka et longue lokola poussière et le roi mutanoke mbula mais a commis milliardaire devant vous devant bino nyonso Kabila comme milliardaire devant bino nyonso nani Moïse Katumba comme milliardaire devant bino nyonso wana ba jufa bandani ba komba za kotanga ba komba milliardaire na miso na bino et bino ba facilitateur bino de ba congolais bo comme ça ba milliardaire. Botika la ba pauvre kaka bino botika ba pauvre bango bino rez de chaussée bango ba mati ba comme tina ce qui na 500 étages kuna likolo ba comme kuna ba milliardaire. Alors nyonso to bane ko lobela Kabila ce qui na lobi ke maloba langa nganga bande ko bolanda ba kene ba like la bino s'il vous plaît. Soki na yebisi Kabila ke na ba deko na ye na ba tuti nyonso na bo baza bango nyonso ba be na Congo ba na Congo ke na bano lebela bino nini maloba nganga to bano lebela Kabila nini Kabila ozimbongo mingi soki nga na place na yo ti dépose tout au sein au limiso s'éclipser ko toucher su Congo te kende na yo to beleki Kabila matoi kende na yo. Alors soki de lo Kabila s'est retrouvé mort. Donc, franchement, que maloba na biso, maloba na nga, eza maloba nga. Pour te bende ke matoi. Et to loba ki, Kabila, oningo kenete, Congo etangi yo. Eza ko na si, ozo tourne kaka. Ozo tourne, ozo la jugement na yo. Jugement na ye nini, liwa. Na kati na Congo. Et Kabila n'est pas seul. Ils sont très nombreux. Oh, ben, ningo tika Congo tranquillité. Banika ba sel ba je, ba kei ba zongi. Ba sel ba je, ba kei ba zongi. Ah? Tata lobby nebisa bino o ezo le kabozo ko mona carnet de frapper ba wilingo mabeta kitoro e ba ze bene na mulongo na bango o ba zu frappe o ba kufi ko ba yoka ki maloba teto bisaki bango ke boke ba mboko bozo lika bozwa eza mboka ya Nzambe mboka ya tata elle ya ko tel ba ninga ba shino bisaki bango ke le jour où l'éléphant va se mettre debout bozwa ka bo kimaka. Ce bozole lengi asuka likaka ne to bana pa Mafolo que oui eza na korba ngulu bakoti na kati ne langa bazolia manyoko miso kaka na se bazoluka manyoko ato olebiseke keba mukolo bilanga zako ya te ya continue tu ko lia ko tumula pour ko jwa ko zo manyoko na se. Alors lere botu e botu ya mukolo bilanga eko beta ye na mutu albia ba yebisaki ngai ya na chaki mutu makasi wana komi na kati na cercueil ake oyoka na kati na cercueil komi trop tard et servi de leçon pour beaucoup parmi vous. Oh ba traître oh ba zo continuer ko lia mbongo Congo ko trahir Congo ndeko na ngai tia un ami qui est général officier supérieur oh azana kati FARDC oh bena Congo o azana kata la police o bena Congo o azana kata ba ministère o bena Congo de père et mère kebisai loba ndeko sukal moni sukal pesa exemple ya bangulu
oh bazolia bilanga bato donc bilanga na bozolia eza na mokolo nango bozosala mokolo bilanga wana pasi lere mokolo bilanga wana kaya na ebotu na ye kobeta yo bolela te yango toza komona ezokoyela biso. Voilà mes chers amis, ezokoyela biso. Donc la mort interpelle Kabila, franchement, avec tous ceux qui ont fait du mal au Congo. Et voilà, aujourd'hui, ils ont gagné gratuitement. Ils ont gagné tout au Congo. Ils ont eu beaucoup d'argent, des milliards. Mais ezalaki elengi lokola ngulu azokolia manyoko elengi azwi bamilliard albi nakokende te, il faut kaka naliaka kaka bomoni ebani ekomela bango ndongo pe toza komona. Voilà, 18 ans après Kabila est devenu milliardaire et alors albi peke nakotika te naza besoin toujours de continuer à prendre minerai à Congo pour eza sukali à bosser kazwaki nyonso. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Maintenant, aujourd'hui, Hippolyte se trouve na Katina Cercueil. Alors, Hippolyte Kabila na Katina Cercueil, s'il est vrai qu'il est au Cercueil, s'il est vrai que Kabila est mort, franchement, Bandeko, et servir beaucoup parmi vous, surtout vous, les Béna Congo, de père et mère, et c'est un exemple. Peut-être bien qui m'a toy, bayoka quitté. Et toujours qu'on est bien bino matoy, ou azako yokate étalé et qu'on sera trop tard le corps de l'eau, Kabila azako lobe pas na yes, si kazali wana ke et comme trop tard. Voilà, batinde le biso photo, batinde le biso audio, bon bandana nous koyoka audio oyo. Suivez mes chers amis. Ndugu, amjambo. Siri imevumbuka, siri iko wazi. Dunia hii ni ya kidogo, hakuna siri duniani. Joseph Kabila huyo alimzika kimya kimya, alikufa. Voilà. Voilà, balobi mutuana tidio jo que voilà Joseph Kabila yeyo donc yewana mukufi. Mais il y a Joseph Kabila, Mokufi Zerato, Lukanan, to Balusango, comme ça, botala en image, Moussouba Kolobakeno, et image, en gros, ça n'est tout le monde en clarté, voilà, to Baluserabinango, non, Ezoboya Kobaluka, voilà, Baluka Sikoyo, voilà, to Baluserabino image, wana na katine écran, botala, et Bembewana Balobi, et Bembewana ya Joseph Kabila. Et alors, et ceux qui wana te bande koboyoki audio oyo ndeko aza koloba na Swahili alobi ke bomoni ebembe ya Joseph Kabila yango wana exclusivité bozana yango. Alors to continuer na image na biso ya kolakisa bino eloko nini eza kolanda image mosusu batindele biso yango to tala na image boza to balsa image yango comme ça moko na bino alandango na bokebi nyonso. Botala na kati na image wana tomoni na ebite bamso koloba image ya kala tout ça mais tomoni cercueil moko ya rouge na kati na cimetière tomoni ba tombo moko eza kuna. Alors tomoni quelque part wana so botali bien en image bokomona Jeannette tomoni wana na image tokomona wana zela na fungolango et puis na bino en détail oyo nga nazali komona awa en image namoni Jeannette Kabila azawana. Voilà, botali kuna na songe bokomona Jeannette Kabila yewana, Olive Lembe yewana na mopanzi ya Jeannette wana tomoni Zoé na mopanzi à côté ya fille oyo alati robe ya pembe na kanisi fille wana kozala mwana ya Kabila. Donc voilà bango wana famille na ye bango wana na kanisa bomoni yango très bien. Bomoni yango très bien image na songi c'est le bilan encore bomoni maman alati maneti ndeye wana Jeannette Kabila Zoé pe alati maneti en noir à côté de la fille ou alati robe à pembe et tout de l'autre côté tomoni bomoni Olive Lembe et les autres là naïbi bangote oyo bazali ko assister na enterrement ya moto ya balobi ya Kabila. Voilà cercueil yango wana liboso na bango fara donc ça veut dire que vraiment azali proche na bango. On se pose des questions ce qui ezalaki Kabila te donc Kabila devait être là pour ezali pena famille na ye bande ko to na bokebi nyonso en étudiant l'image de lobi ke tomoni Zoé azawana
tomoni Jeannette Azawana, tomoni Olive Lembe Azawana. Donc c'est-à-dire que moto ya Koufi, il faut azala vraiment proche ya famille Kabila. Bon, tomoni ke na ebembe po ezana ezana Congo te, ça c'est certain. Ezali na Congo te, ezana pays mususu na kati si on a système bazoko kotsa ebembe na se mabele, ezali na Afrique du Sud. Ndenge to lobeki bino hier que balbe que bango nyonso bake na Afrique du Sud na matanga na Afrique du Sud. Donc c'est à dire que faut azala membre moko ya famille proche ya Olive Lembe, ya Jeannette Kabila, ya Zoé Kabila. Et Kabila est absent wana. Bon mituna ba question na biso to pesa na biyano ya wana na kene clairci bino pour na boye ba ke ya solo toujours ko sala musala na biso po ete pour vous informer na situation oyo eza ko lekela biso na kati na Congo jantoti la. Voilà bandeko ya solo te makambo eza ko yela biso na kati na Congo bate bele baza ko yeba te situation nini oyo Congo eza ko lekela bate bele bazo mon dire maseki bele bazo mona on dirait que te eza nango histoire annoncée ezalaki mokolo moko te ezali réalité de ce qui se passe chez nous au Congo. Donc tozolinga toyeba tomona vidéo moko oyo ya Hippolyte Kanambe oyo abimi po ete toyeba ke oyo ezali yete mais ezali moto mosusu mais vraiment en regardant ces images tomoni ke ezali Hippolyte Kanambe et ce qui ezali Hippolyte Kanambe vraiment ezali mawa mingi po ete ayokelaki biso te tanto lobende matoi ce qui tanto beleki Hippolyte matoi ayokelaki biso ba milliard wana ndalingaki ko s'éclipser quelque part à bunga na ye boka ye sauter alingi d'ailleurs à libérer pouvoir calmement alingi ko libérer pouvoir ko mindele te to non le la Hippolyte Kanambe joie pouvoir na mo ndeko moko komi balobi Kabila azalaki kozanga na qu'est-ce que bolimi si parce que maneti chrétien amike balobi Kabila azalaka elongo na Willy Ngoma. Donc azalaki elongo na Willy Ngoma effectivement balobaki azalaki elongo bango nyonso bakufaki elongo mais bakamouflaki yango siko bamoni kobimisango image bani kobima réalité bani kobima. Alors voilà to bani ko conclure que c'est vrai c'est que biso que dans les bêtes bana kavumu et c'est là qui vrai pote ba tout tu nga ba bomba ngo ba moni moi ko bomba ngo c'est comme bimisa ba corps ya bateau nyonso ba kufaki na kavumu. Donc les généraux o ba yeba na ba kombote mingi ba kundi ba ondenge wana mais o toujours ko mona ezali ba oyo bazalaki na bango et longo. Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une de la presse africaine ce matin, tournant dans la guerre dans l'est de la RDC. Les lignes de France sont rallumées à l'aube, s'exclame le Point Afrique. Depuis hier matin, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les milices locales Wazalendo et soutenues par des drones, ont lancé des attaques simultanées sur plusieurs positions de la FCM 23 dans l'est du pays. Les combats les plus intenses se concentrent dans le territoire de Massissi, à proximité immédiate de Roubaïa, site minier stratégique. Cette zone produit en effet entre 15 et 30% du coltan mondial, minerai indispensable à l'industrie électronique. Pour le M23, l'enjeu est autant militaire qu'économique. Cette nouvelle flambée, note encore le Point Afrique, intervient au lendemain d'un événement majeur, la mort de Willy Ngoma, le porte-parole militaire du M23, tué mardi près de Roubaïa lors d'une frappe de drone attribuée au FARDC. Et le conflit est en train de prendre une nouvelle dimension avec justement l'utilisation de plus en plus massive de drones. En effet, nous explique Afrique Arabia, site spécialisé sur la RDC, depuis la résurgence du M23 fin 2021, le conflit s'est enlisé au sol pour l'armée congolaise, dont la faiblesse ne lui a jamais permis de reprendre le dessus sur les rebelles, ni de reprendre des localités significatives. En échec au sol, Kinshasa a donc décidé de déplacer les combats dans les airs, notamment avec l'usage de drones d'attaque. Le décès de Willy Ngoma montre que l'armée congolaise peut désormais mener des attaques ciblées, pointe Afrique Arabia. Ces forces spéciales, formées et soutenues par les éléments israéliens, des paramilitaires de l'américain
Eric Prince qui sont déployés à Uvira sont désormais capables de frapper n'importe où et en toutes circonstances. Les attaques de drones sur les rebelles permettent maintenant aux milices Wazalendo en première ligne au sol de pouvoir gagner du terrain et déloger certaines positions rebelles, ce qui est désormais le cas autour de Roubaya, de Mimembwe ou encore de Kavumu. La dynamique semble, fait inhabituel, évoluer en faveur des forces congolaises, renchérit le Djeli. Et les Américains y sont sans doute pour quelque chose. En effet, précise le site guinéen, ces premiers revers enregistrés par la rébellion interviennent après l'accord signé à Washington entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump. Par ailleurs, à la suite du retrait rebelle d'Uvira, des éléments liés à la société paramilitaire fondée par Eric Prince, ex-patron de Blackwater, auraient été aperçus dans la région. Fait notable également, pointe encore le Djeli, la zone où Willy Ngoma a trouvé la mort se situerait à proximité de l'une des plus importantes mines de coltan du pays, exploitée par la rébellion depuis qu'elle en a pris le contrôle en 2024. Cette mine avait été pourtant intégrée au volet économique de l'accord de Washington, et dès lors que des intérêts économiques majeurs entrent ouvertement en jeu, les États-Unis pourraient difficilement tolérer toute remise en cause de leur position stratégique, relève encore le site guinéen. Dans ce nouveau contexte, la rébellion de la FCM 23 ainsi que ses parrains rwandais pourraient bien découvrir que l'équation militaire dans l'Est congolais est donc en train de changer. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi est à l'offensive sur le plan diplomatique. Oui, le président congolais est en visite en France. Il a été reçu hier à l'Élysée par Emmanuel Macron. La France a exprimé sa solidarité avec Kinshasa, tout en appelant à une désescalade et à une solution durable conforme au droit international. Cette prise de position a lieu à un moment où la RDC multiplie les démarches diplomatiques pour internationaliser la question sécuritaire et obtenir des soutiens explicites sur la scène mondiale. Pour Kinshasa, chaque déclaration publique de soutien constitue un levier dans le rapport de force régional. Pour Paris, l'équation est plus délicate, préserver la stabilité des Grands Lacs sans rompre les équilibres diplomatiques avec Kigali. Et dans le même temps... Voilà. Alors, donc, sans rompre la relation diplomatique avec Kigali. Olandiango, Nasuka, Yamasolo, Yatato. Bandeko, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Donc, c'est-à-dire que Naloba Kiango, et je répète encore une fois, l'état profond, au Isali, Nassima, ya France, au Isali, Nassima, ya Rwanda, au Isali, Nassima, Israël, bana besoin de terre, na biso. Tout ce que scénario nous sommes comme cinéma nous sommes comme à la fin du compte, mes chers amis, très bien. À la fin des comptes, génie américain bazako sala. Les hommes, j'insiste tout le temps. Ah, Panama Congo. Toujours insister chaque jour dans cette histoire, il y a d'Américains. Ngan atabo pesinga ba milliards que nandima ba américain comme kake ba quoi la biso solution à Congo dans le jamais l'état profond où les Américains, les Israéliens, les Allemands, les Occidentaux, les impérialistes jamais barotika Congo tranquille pour dire que non et Congo azana pemena totike barotika la nano Emmanuel Donald Trump a joué la carte pour récupérer la situation, a réinstaller encore les débuts du commencement, comme à l'époque coloniale, que oui, ce sont les Américains qui contrôlent tout. L'ONU, la MONUSCO a perdu la place au Congo. Bah, il y a c'est très dangereux. Il faut tourner scénario Oyo. Il y a un Congolais que oui, ba Bengani, ba Rwandais, ba Bimi, oui, ba Rwandais, ba Kenabango, oui, MONUSCO a eu place parce que ba Lingaki, de Pona Bango, ba si ba gagner terre à Congo. Mais terre ou a mabele à Congo, ba gagner ango, pour ba sele lango nini. Et les autochtones sont là, et ba témoins gênants. Autochtones nyonso babe na Congo bazana Kivu, bazana Boudane na Maniema, bazana Nord na comment on appelle ça encore au Zaïre, te na Katanga. Malheur na bango, ce sont nos frères. Malheur.
Batouana ne vient pas là au Congo pour vous rendre service, pour vous sécuriser. Non, 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 non. Oublions. Tout ça va blague. Non, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont pour le sous-sol. Ils sont là pour le sous-sol, pour protéger le sous-sol. Parce que les gens vont perdre. Comme les gens vont perdre ma belle Congo, les Chinois vont jouer avance à Mingi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas jouer scénario pour écarter les Chinois dans la compétition. Ils ne rien. Ils étaient là bien avant que les Chinois. Les Occidentaux étaient là bien avant, les siècles avant les Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo? Ils nous ont apporté quoi? Et maintenant, vous pensez qu'ils vont nous apporter quoi? Tout ce qu'ils promettent là, ils ne vont jamais réaliser ça. Bon, dis-moi, bon, peut-être raison que, papa, ça va être ma Cameroun. Bakoya n'a rien. Toko gagne rien. Toko, tu vas perdre dans Bisson na banana Bisson. À cause de ces barbares-là. Bota la histoire du monde. Bota la géopolitique du monde. Comment est-ce que le monde est avancé? Comment est-ce que le monde est tournaka? France. Si vous pensez qu'un jour en France, à quoi il y a pena que non, oui, moi, France, je viens là pour aider les Congolais. Mais on doit être malade. Il faut tous être malade pour la que France a créé un terrorisme international. C'est la France. Mettre le terrorisme international, c'est la France. Vous devez changer Kazakh, mais c'est quoi cette histoire de Congo? Vous pensez que la France a changé façon à travailler avec des terroristes pour la bino? Mais arrêtez! Arrêtez de rêver, mes chers amis. Arrêtons tous de rêver, en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire pour récupérer notre nation? Comment on comme souverain? Parce que nous ne sommes pas souverains. Nous sommes parmi les derniers pays du monde où on a besoin de la souveraineté dans Bangoté. On a besoin de la Bangoté, nous sommes là-dedans, dans cette liste-là. Haïti, Congo chez nous, toujours indépendance, toujours souveraineté. Qui va me dire le contraire? Ah non, non, Bisso, parce que tu as le Canada, tu as la constitution, tu as le drapeau, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, tu as la Macam, et ça, ma boca, on dirige. Vous dirigez quoi? Vous dirigez où? Un pays ou une frontière, et ça, ma boca, personne dit un mot pour la frontière, il y a Bisso, Congo, na Rwanda, na Ouganda. Mais avec tout ce qui se passe de ce temps-là, ok, même que Rwanda va bien va sauver les unions. Et pour les Américains, vous autorisez les Congolais que non, vous êtes autorisés maintenant, ceux qui vont bima, allez vous quand la frontière contre les Bango. Non, vous êtes en Dengwana. Pour et ça la passage. Et ça la passage à minière. Et ça peut ça dit pour la bango va changer pe kazakh te la rwandais pour la bango pour rwandais ba tika na position la bango wana mais ba bo bimanano biloko te bo yake pa na bino na Rwanda tout le minéraux sur le pa na bino no tinde la biso no kira Kinshasa teke doit na Kinshasa récupérer quelque chose ba kesi ya Congo et récupérer quelque chose lokuta nous sommes des grands perdants dans cette histoire botala total biso total sika ok le gouvernement congolais va s'imposer na douane na ya le but que non minéraux sauver bimana Congo tout le monde a l'acceptation de l'image que bon voilà congolais va tellement non américains sont là mais minéraux avions sont longwa États-Unis pour quitter la Goma il faut les autorisations na office ya transport na biso RVA tout le monde qui doit intervenir que non, autant de kilos et demi combien, on va payer combien à l'État Congo, na caisse à Congo, la banque et cote à combien, total. Voilà, comment on a sauvé le Congo, et ça y a passé, il y a comme on a ma camo, nyonso, et ça koleka, na misto na biso, tout ça comme on a, mais comme si tout ça mon a té, tout ça na carte na rêve, tout ça comme on a que non, ma camo, tout comme on a, et ça a biso té, et ça a battu le sous, tout côté qu'on bête vraiment beaucoup qui était. Tu as encouragé Bango, basta l'effort
ba redresser mboka na bango po ya eza ya bisote eza ya bato misusu. Alors to pays au pays des intègres, au pays pays de l'est de l'ouest pardon, total ndenge nini bango baza ko penser na makambo nyonso oyo eza koleka na kati na mabele ya ekolo Congo na mokili mobimba toka na bango po baza ko pesa ba idée moko malamu oyo ko permettre biso nyonso ke ya solo toyeba bo biso bolimbisi toyeba bo biso toyeba ndenge nini toko tambusa mboka na biso par rapport ya nyonso oyo ezali koleka bolimbisi po ete vidéo voilà. C'est eux qui ont habité en Libye à l'époque. Ils ont été chassés par des peuples qui étaient tellement barbares que quand les Européens ont vu ça, ils les ont appelés les barbaros. Ce qui veut donner, ils ont appelé l'endroit où vivaient ces barbaros la Berbérie, barbarie ou berbérie. C'est de là que vient le mot berbère. Étymologiquement, les berbères, ça veut dire barbare. Vous pouvez aller vérifier, vous allez me donner raison. Tous ces pays étaient peuplés, on nous a occupés. Les Libanais sont en train de faire exactement la même chose. Et tous ces peuples, quand ils arrivaient d'abord doucement, ils occupaient le pays. Et quand ils avaient le pouvoir, ils prenaient le pouvoir, ils faisaient... Regarde ce qui se passe en Mauritanie. Les Berbères en Mauritanie sont rentrés doucement comme ils rentrent en Côte d'Ivoire. Hein. Ils rentraient doucement, ils étaient là, petit à petit. Et dès qu'ils ont eu le pouvoir d'abord économique, maintenant, ils pouvaient manipuler quelques personnes pour les placer au pouvoir. Et après, quand ils avaient des marionnettes qui travaillaient pour eux au pouvoir, et là, automatiquement, eux-mêmes maintenant sont mis au pouvoir. Parce qu'ils avaient déjà mis en place des enfants qui étaient des métis, qui étaient eux-mêmes. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est fini. C'est une technique qui est connue. Les Juifs ont fait la même chose. Aujourd'hui, les Noirs sont esclavagisés sur leur propre terre. Il n'y a qu'en Afrique où tu vois des Noirs dans ton propre continent, sur ta propre terre. En Libye, on te vend. En Mauritanie, on t'esclavagise sur ta terre. Et en Afrique du Sud, on t'interdit d'accéder à une ville qu'ils sont essaient d'aller créer une ville en Chine et tu demandes aux Chinois de ne pas aller là-bas. On va voir si tu vas faire 3 minutes sur le sol chinois. Essaye d'aller créer une ville en Europe et fais ça. C'est-à-dire que sur leur terre, va en Russie et crée une terre. Donc c'est-à-dire qu'ils passent toujours derrière la politique de l'hospitalité. Et ça nous a fait du mal, cette politique de l'hospitalité. Qu'on trouve jusqu'à dans l'hymne national, pays de l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, la politique de Aquaba, la politique de l'ordre. Nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant, dans la paix. Les papas et les mamans de l'humanité, c'est la science qui le montre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes ont profité de notre hospitalité pour venir nous envahir. Et à chaque fois qu'on veut revendiquer quand même la protection de nos terres et de nos biens, ils nous disent non, vous êtes des haineux, c'est de la haine, ce n'est pas bien. Mais chez eux, ils sont 1 milliard de fois plus vicieux, plus racistes. Qui ne sait pas qu'on balance les femmes noires du haut des immeubles au Liban? Tout le monde vous a raconté cela. Le système de la kafala dont parlait l'autre, c'est pas maintenant qu'on le connaît. Allez juste sur Google, vous tapez la kafala, vous allez voir. À chaque fois, ils partent au Côte d'Ivoire, au Sénégal, ils sont au Kenya, ils sont au Congo, ils sont au Gabon. Voilà. Voilà, mes chers amis, c'est ridicule. Parce que, toujours yoka, mettons ça semblant que yoka. Toujours, quand ma cambo est à coller à la carte de Mokili, comment va zone yoko la biso? Mais biso moko yoki awe bimé ke. O yoki awe bimé ke yo le te. Ah, itala, wala makala wana te. Monsieur wa bimisa, non, non, ah, ma cambo est à kala. Il est quand on kala te. Ah, il est quand kala kona te, le lote, yo salini. Papa yo salini. Ou apporter quoi? Pour te lelo? Mokile tala ke congolais oyo momuke bano ya mike ba comprendre que ya solo ndeko na biso akenda ki poto ayeli biso quelque chose a tibilamba te ba sapatu te kolia te mais la connaissance akoyeba ke azala ayeba amiyeba za nani. Est-ce que boyebi ke ba congolais ba miyebi te ba sa banani? Ba Congolais baza na kata mboka Congo ba miyebi na bango te baza banani. Ba kanti ke mboka nza ba libanais. Ba kanti ke mboka na ba chinois. Pona ba mboka nza mindele. Ya ba français ba américain ba sudé ko ba américain ba zonge ba ko récupérer mboka na bango te.
non qui est aliéné non, il faut toujours un système à kala ba belge ba sala na carte ba ministère na ba bureau nyonso ba belge na le bitala tala ba toujours kanisa ke lobby ba ko sunga Congo bato pasteur mutabi son ba na no connaît pasteur. Donc nous avons un sérieux problème. Sérieux problème tout ça ango et c'est que chacun de nous a mekakoyeba to tu vois toujours qu'est-ce qu'il nous faut dans un moment difficile à boyer to luka ndenge tuko récupérer mboka na biso pour être solo o eza koye la biso eza ya passe mingi ya komona ke mokili zo kele na lire mususu biso ça siko ba wagon auto freiner mokili auto freiner Africa. Donc Africa eza freiner pour être wagon ba ko benga na Congo eza ko freiner ba nini tête Afrique moyen Afrique marché zate nous sommes les seuls na tête Afrique autour à la base donc bloquer progression Afrique toujours seul botala comment toujours raisonner botala comment me dire bazo soit biso ka bana mi ken au 21e siècle bazo considérer bisoté bazo respecter bisoté dans 21e siècle ba ben on ba chien allez toi je dois te voir viens allez toi allez viens aye na kata mboka na zo pesa ordre a pesa ndema na kata mboka na yo yo ke no pesa ndema na Belgique yo ke no pesa ndema na France ou na Allemagne to kayo na titre na yo nyoso honorable machin o ministre tout ça kende na France no ba que non oui OK pena on va dire gagne là-bas français que non ça doit être comme ça non mais arrêtez non ça tu dois faire ça au moins la montée c'est l'aliénation mentale ta niveau comme si biso le quoi la bana miki le quoi la insecte toujours mboma na biso tala bana tala veni toujours kene wapi tala ko boma toujours ko boma na to ko liana pour la ni pas tu to copier ba mususu tu to ko mususu ba sa ndenge ni biso to copier bango et ku bango ba sa boy biso to copier to ko bango mais bango ba sa biso te biso sa bango te biso lingi to za le quoi la bango mais bango ba boy ko za le quoi la biso. Voilà mes chers amis, Balanço Mekolo Congo, Tolari Koloba Suto Kolanda, toujours, Makamunyo Soyo, Ezali Kolanda, na kati ya Mukili, ya Solo, Ezako Sala Biso Pasi, ya Komona Ndenge Nini, Congo Ezako échoué, Congo Ezako échoué, Congo Ezako Lela, mais ba Congolais, Bango Moko ba Kolomboka, Bazo Komona Ngon Direma Seki ke te, Oezo Leka, Ezeta la Bisote, ne sont pas concernés là-dedans, Biso Katro Bele la Nzambe, Nzambe Kako Yako, Kobunde la Biso, Nzambe Ko Salabo, Bato ba initié à côté wana ya diabolo, ba très content de ma réaction na bino, façon de voir des choses chez vous, ba mona que oui, bazana no trop bas, bazana trop bas, bazo raisonner te, mais tout le monde a hier. Mais tout le monde a sur Nzambe a rotsa na bilanga. Les Congolais bazo Nzambe a rotsa bilanga na Congo. Bazo bilanga Nzambe ya ko na mapawana te o sara kuna likolo. Ya na mbisi wana bimisa ke kuna ya ko boga na biso ngoto lia. Les gens font comme ça. C'est ce qu'il faut aller travailler. Ah, ko travailler wana. Oh, et pas que vous ne travaillez pas les parmi esclaves dans la bisote. On va bien nous esclaves na bango. Chez vous na kata Congo, l'air ba kuta na bango na bango, ba libanais, ba pakistanais, ba nani, ba indien, l'air ba kuta na ba star ba to ba le ba rappeler que non, ba congolais ba ça ba bolole moko. So ngo voit na mukili, ko luka pays musuté, que nous voit na Congo. En arrivant au Congo, ba congolais ba l'accès ba piste. Congolais ba regarde. Voilà, on a conscience. Non, c'est pas pour toi, laisse tomber. C'est la chose de la chinois Morazakoya. Tous les partenaires Morazakoya. Non, yote. A boy mundekona, check kala, bloqué. Mais à l'ingé, les Ramurga, mundela ye. Ah, nalinga ki. Et ça va chef coutumier, et ça va chef de terre, et ça va villageois. Les Ramurga mundele, ah, tolinga ki yo penda ya. Tolinga ki te ndekona biso wana. Ndekona, ah, trop fier. Ndekona wana, ba pesio ba tio ba étiquette mususu, ma biso zaki ayo kutete. Ndio so wana nini? Laissez faire, ausara burona. Et alors, là, en tout cas, na kosenga na bino ba ndeko bana mama Congo, tango ezali, oyo, biso na bino to raisonner
totala mosika nini ezoyela biso soki totali mosika te toyeba nini ezoyela biso te yo oza bien nga naza bien mais bana na biso mes frères bana oyo tozokoboto baza babomba retardement bana oyo batondi Kinshasa malgré quelques heures bazodébrouiller na kokenda baclasse mais baza entouré na bafouillon bakanisa ke chaque avenue ya de kuluna na bango chaque avenue soki lelo eleki te lobi ekokita guerre entre bakuluna bana mosusu azotala nina pa babeti alibanga pa ebeti ndako na bango ebeti mama na ye ebeti leki na ye ye pa tomoki nga mpe na bakoma kuluna comme ça défendre maman na ngai na défendre c'est comme ça ce qui se passe au Congo. Allez ye pa sali tout allez abone ko sala ba exercice akel babno sala nga mpe na allez nga mpe allez oh te bon pas la biso te pa habita à côté suivez habita ye pas à côté pas libanga le bilan mbale leke betaki mama na nga e betaki leki na nga jokiseki leki na nga allez nga mpe allez libanga nga mpe allez c'est na luka machette automona machette omoni mbumba ya mabe na kati ya mbumba malamu e polisi nyonso nga nazokoteya bino en ce moment tata azolobaka bele ya bandeko no matoyi bele bango matoyi bayoka bien bon kete nga naluka bapassage nakolukela bino bapassage biblique nateya bino te nanga ya beaucoup à vous enseigner ya beaucoup à kolobela bino. Pourquoi le Luka Mikanda ou Batwa comment est bangoté? C'est que nous vivons actuellement. En réalité, c'est que se passe ta Kachinambo Kalabiso. Est-ce que tu as bolingo? Est-ce que bolingo c'est le bolingo zake? Tolingo zambete. Il faut le temps qu'on a Mukanda. Oh bah comment par rapport à terrain, il y a ma belle Moussoussou. Par rapport à siècle Moussoussou. Nous avons le bilan comme référence. Est-ce que vous allez me comprendre? Nana katemna comprendre que papa ça atteint le verset boye est-ce que ils ont un rapport moko na autre za na ngolelo auto vivre na kati na Congo bomituna biso moko on batangaka est-ce que ils ont un rapport na vie na biso na bo moto na biso na kati na Congo rien mais chaque dimanche bazo enseigner binango chaque dimanche bazo tangela binango et vous êtes très content oui verset ba musuma bloquer on se met tout na bango tala la vie ça boy tala boy qu'est-ce qu'a à voir avec toi au Congo makamo zo tanga o enseigner ba dubo be enseigner mutu non tala koko la biso mo ka mwasia awutaki na mboka ayaki awa tala likama monaki tala likama saki tala na mboka na biso kuna tala makamba monaki tala ndenge nzamba asalaki bango d'actualité réalité de ce qu'on vit koye la biso makambo ya eleka basuki bambula boni ba siècle et toyebi te selon bakomaka selon lui c'est mutu alobaki yango te est ce que eza solo na lokuta toyebi te selon ye est ce que vous réfléchir français batia selon Matthieu voilà selon Luc à contredire Matthieu selon boy wana mosusu à contredire l'autre si on me dit tete maloba yango wana mais comment nzambe ko zamalo mibale comment nzambe akoko se contredire bon parce que non tete toujours douter mais comment nzambe ko se contredire pour ezama loba nzambe nyos nzambe on inspirer ki aloba comment nzambe inspirer ki mosusu inspirer wana mosusu loko mosusu est-ce que vous raisonnez matondo bakele matondo ba like na bino voilà bandeko bana somekolo Congo toyaka on a poete to pesa mbela na ba onu baza ko yoka lobi bo pesa nga torte bo ba yeba kiteke ya solo to bana ko beta mbela alors bandeko matondo mingi matondo na ba oyo nyonso poete bandeko musu batule kinga epona nini olembi ko tela biso pano wana ya numéro de compte ya compte pendant le numéro à compte peut te tirer bilango mingi tozo komona bande ko zo bouger mais to pesi matondo mingi na papa na biso Willy na maman na biso Marie na Kati na Dallas to pesi matondo et pas ya maman na biso ba Mika maman ba Mika na Kati na Paris na papa na biso Tony Francis matondo mingi na bisungi na bino oyo bosungi chaîne na biso na sanza oyo donc vraiment topesi ba famille wana mibale famille Sangolo na famille Kadia Matondo famille bitodi na famille Bamika Matondo maman na biso maman Bamika Matondo epai na yo voilà bandeko yango toza ko belela bino toza ko tia eloko na biso to na besoin ya le soumis na bino pote e futa facture pote e futa internet toza na besoin nango to boya te to na besoin nango
oyo mundeko ozana quelque chose à osala même na chat en direct tosengaka na bino botya ata quelque chose ekopesa biso ka mwa courage po ete tocontinue mosala na biso. Voilà bandeko matondo na bino nyonso na nkombo ya tata Kimbangu na Ntungunwa na nkombo Nzambe tata mobateli mokeli oyo azopesa biso encore makasi po ete topesa bino oyo aza koinspire biso mpona bobiso ezala makasi. Matondo na bino nyonso tokutani mokolo ya lobi samedi nakanisi ekozala mwa mobulu mpo tozalaka mwa makambo sur niveau ya famille nakanisi vraiment nakosenga bolimbisi mokolo ya lobi ekozala mwa mobulu tokutana bino mokolo ya dimanche napesi bino rendez-vous dimanche tozana émission oyo koeleka nyonso ya lelo na ya lobi tokosala yango dimanche donc lobi moyen nasala émission eza te po ete nazana mokumba mosusu na niveau ya famille esengeli mpe tozala présent na pokwa po ete tosala makambo oyo ya libota. Voilà matondo na bino Nzambe apambola moko na bino tokutane mokolo ya dimanche na je pense faut ezala 15h dimanche 15h tokani bien dimanche à 15h matondo na bino tokutane mokolo ya yenga na 15h ingeta ibobo